Coucou. Allô, 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 bonjour. Quand on a bakiba na bobenga ba mama, bobenga ba papa. Monsieur na bino yango ebandi hein. La bino ye maman Elia Nitu, ngai wana susnail bosa na bino kosala bino ndeto mesana kosala ngai na bino to mesana kosala ka boy. Mbota na bino surtout boni boza bien, ba ebanga est-ce que boza bien? Ngai ça va de mon côté ça va. Nzambe azobatela. Namoni a na auto na ba ebanga soki boza bien, namoni de comment na bio maman Nitu. Ngai ça ne va pas naza bien te. Oza bien te po nini? Belela ye akoyoka yo na belela nzamba ba defi. Aiganga makasi asala bikamwe na belela nzamba ba defi. Nalingi ye namona loboko na belela nzamba ba defi. Belela nzamba ba defi akoyoka yo ganga makasi akosalela yo bikamwa. Merci la bino surtout bo disposer à temps na bino pona kota maman Elia Nitu miss na bino pona kota langa mato na bino pona kanga bi merci tata nzambi kalusa kumuna mungu wa bariki nzamba ni benchnet bana betmos na opesa même merci mingi na ba tunyo surtout ba selinga confiance pona ba mariage na bango ya année au 2019 merci beaucoup bino surtout beaucoup telinga 1 centime en tout cas merci mingi na bino surtout na pesa matondo hein vraiment nzambe apambola bino merci ndena lo baka ki na pesa toujours merci na pesa na bino merci na pesa merci na nzambe tata parce que la providence c'est 11 ans 11 ans d'expérience 11 ans d'existence 11 ans de succès et on appelle ça attendre surtout merci pourquoi on appelle ça merci parce que l'ingratitude est condamnable dans mon qu'il cause la ingratitude et aux amala monter ceux qui nous ambassent le bolam il faut ba kota to la faut ba kondima bolam nzambe a salelio nzamba sala kapso bolam a sala kapso bolam à travers pe bateau au monde nzamba zo sala bolam mais à travers bateau nzambe aza ko salela bolam na osenga bino nanu lisalisi moko boye edengana na posa bosunga ngai lisalisi na ngai ezake boyebi ke nazaka partenaire ya orphelinat moko ezala kuna na Congo orphelinat biso ezalaka l'écrit d'une mère salakisa bino yango plus d'une fois ata onakende na Congo nalakisa bino yango tozokende vers fin de l'année boyebi ke na Afrique bana na fin de l'année bofo balia soso bana fo balia ngombe bana fo balia taba bana fo balia ngule voilà pourquoi maman Elia Nitu nazosala vraiment appel de fonds boko ko aider bosunga ngai na kopesa bino aza na posa kosalisa numéro téléphone dans la boyebe 06 15 31 69 90 pour na bato baza na France parce que nga la na France pour na bato baza na France te baza libanda bino bato baza na Belgique botala nga na Australie botala kanga na Canada botala kanga wana na Dallas botala nga la pesi mbote na mama Clémence Show bino nyo surtout ce qu'on en posa osesa mama Elia Nitu plus 33 615 31 69 90 pour tout ça nini to aider bana to so ba orphelin baza na mboka Congo baza vraiment na posa ya les salisi. Alors, ce qui n'a le but que bino ne bosalinga pona zala batu ya oyo ba kotelinga 1 centime na musala nga ngona psebino merci parce que naza reconnaissante lelo nazo lobela ba ingrat il y a déjà un ingrat sur la terre za na bato baza na ingratitude makasi batu bingi bazali ce qui muto asalisi pour à reconnaître bolamu ya mutu ke muto asalisi nga ezaka pas singa za difficulté malamu pour muto reconnaître que muto asalisi nga lelo pourquoi maman Elia Nitu e ko lobela ingratitude ce qui muto na vie na ye na bomo na ye apesa yo ta maya komela. Il faut reconnaître que muto ya pesa nga kopa mai na mela eza eloko mone parce que kokaba ce n'est pas donné à tout le monde ba ni surtout bakabakate bato nyonso to babotama bakabaka te soki moto avandisa yo epai na ye na ndako na ye omela mai na ye okota na toilette na ye otire chasse d'eau na ye asengo ata centime te il faut bana kopesa ye merci pesa merci parce que merci eza eloko mwa mokimi encourageaka po moto asali nini a continuer kosala susu bolamu mpe na bato mosusu parce que bato mingi lelo bakomi ngabi ye kutu nasalela ye boye kutu nasalisa bo andimanga te ebongo so nasalisi lisusu o non ça simande bakondimanga yo oh so baby si déjà ozo baby si la pe baninga nzela na sima eza bien te eza malamu te et voilà pourquoi les tozo le ingratitude l'ingratitude est condamnable biso ninga toza boy ataka pe mabomo oyo ka nzamba pe biso nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo polelo ngai na tuta tolo nini nga napesaki yo polelo nga nazala na bomoi o belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama
netola makolo boyoka nzembo wana nini nga nasaleli yo mpona azala na bomoi nini nga napesi yo bayo baza na bahôpitaux bayo baa na baprison naleki bango na eloko te toleki bango na eloko te me nzambe asali biso kaka grâce nzambe tata asali biso kaka grâce mpo tozala na bomoi fo tozala reconnaissant tozala baingrat te ata ozengi ya kolia ozengi ya komela me kanisa nanu kaki naza na envie naki kosala bacheck up naza bien naza en bonne santé naza na maladie mona nzoto te bato baza na bamaladie incurable baza bamaladie ndenge ndenge na bahôpitaux bato ndenge wana bakokolelaki nzambe atikinga no biso batoto wana na ndako ovandi na ndako ozolia ozomela o baki nzambe atiki mpona eloko moko ya moke ya nzambe atikinga te eza ndenge wana te yango nazolobela lelo ingratitude okomona mutu asalisi mutu me mutu na kaka basalisi lobi akotuneka manduki na mutu asalisi yango tobengi ingratitude eya na bato ebele babengisi baninga na poto o mutu abengisi camarade abi mama Eliane camarade onga na bengisi na poto mutu asalinga boye oboyi ko reconnaître ki te lelo so na mboka poto eza po camarade nanga mutu abengisaki nga tobengo ingratitude ozali ndeko no abengisi yo na poto asali bomoni mikolo novembre malili eza na malili ndenge eza boye moninga asali kayo abeti abengiso na poto ntango ya na poto obalusele manduki tobenga ngo ingratitude alors tozokota na kati ya lisolo na biso oyo pourquoi nazolobela ingratitude mpo bato ebele baza baingrat ingratitude ekwei na ndeko na biso moko ya mwasi ayebisinga mama Elia Nitu eleka kaka epa na yo eleka lisolo eleka kaka epa na yo ngapi oke mama loba nakokende nango na molai mingi te nakokende nango na lombango na mwa mokuse ndenge nakokende nango na molai mingi te nakokende nango na mwa mokuse ezala mokuse meza kosto bako na bino yango ndeko moko ayebisinga mama Nitu nga ndenge naza boye na Kongo kuna nazalaki na bavi na ngai ya babien vi na ngai ezalaki nango malamu nazalaki bien me ndenge ezalaka ki nazalaki na mobali na kati ya ndako ndenge tovandi boye na mobali mabota ezoya te ndenge mabota ezoya te namoni mobali akende kobala abali mwasi mosusu mpo apesa ye mabota apesa ye bana alors je me suis décidé na saa nini naye nanga kovanda na poto na ovanda na poto eke navandaka nokaka motema pasi tout ça boye na boye abitenaki nanga ata kovanda mosika me na ndenge nazalaki na ndako nanga libala wana nazalaki na nièce nanga oyo aza ndoyi nanga nièce nanga grande sœur nanga abotaki parmi bana na ye apesaki nga mwana moko ndoyi siko ndoyi yango oyebika biso ki ndoyi ezaka na valeur makasi moto azoporte kombo na yo moto aboti mwana na ye apesi yo kombo abi yo kombono yango ya moto mama taka nde tolingaka bandoyi ndoyi nanga na bandi kobokolebana na Congo ti nayaki na ye na France biso so toza na France na ye na ndoyi nanga ndenge nayaki na ndoyi nanga parmi bakuzi nanga eya mpe na kuzi mwana bandaki kolinga ye makasi nde na bandaki kolinga kuzi nanga makasi bandaki koyoka ne parce que nga moni naza na bana papa nanga toza famille polygamie loko ata famille mwa polygamie bandeko nanga mwa mingi batiraillement mwa baboyokani ebandaki koza te boko alinga kuzi nanga mpe makasi aza mpe nani mwana ya tata mwasi nanga na yebi te nabengisa mwana ya tata mwasi nanga aya lokwa tozaka bien toyokanaka bien nabengisa ye aya nabengisa mwana ya tata mwasi nanga aye tozovanda nde na ndako tozovanda mpe na ndoyi nanga nazobokola ndoyi nanga oyebikake naza mwasi soko avandi azaka na posa azaka na mutu na kovanda na ye kutana na ndeko moko ya mobali alingaki nga ntango alingi nga wana lokola mwana abandaki sisa abenga nga mama nayebisi ete ki aza mwana ndeko nanga viki aza ndoyi nanga etikali kaka ki mama na mwana tobandi kovivre na mobali tobandi kovivre nde ezalaka tozovivre akuti nga na mwana nanga wana moko oyo aza ndoyi nanga mwana grande sœur nanga me aza mwana nanga na cousine nanga na kati ya ndako mama nayebi te ndenge tobandeki kovanda na bango na kati ya ndako ndenge mpe tozovanda na mobali nanga tozovanda nga moko na miyebi ke na problème ya mabota ki mabota esala nini ezoya te banda na Kongo nazalaki na libala ntango mobali azwi mwasi mosusu babandi kobota na moni bafai eza mpa nanga lokwa mobali abandi kobota natikele liberté avanda na mwasi na ye abokola bana na ye nga na ya nanga poto yango nayaka nanga poto ndenge nabandi kovivre na bango boye mobali mosusu ntango alingaki nga lokola aza na bana je me suis dit lokola oyo aza na bana peut-être akotungisa na ye nga te makambo ya mabota viki aza divorcé mais aza na bana na ye tokokovanda na biso bien akoderange na ye nga te makambo ya mabota lokola aza na bana tobanda kovanda mama Nitu tobandi kovanda bien na mwana na nga nautaki ne Kongo ndoyi na nga na cousine na nga tobandi kovanda tovandaka na biso bien tovandaka bien après cousine na nga aye kosalaki camarade makasi na basemeki na nga bandeko ya mobali na nga na mwana oyo anga mpe asalaki camarade bakomi nazomona ngo eza normal mama nzoka nde nalalisaki miso nga makambo nazomona normal nzeke ezalaki ya normal nzoka cousine akendaka kotonga nga mpo basemeki na nga na mwana oyo anga nakendaka kotonga ngai epa basemeki na nga mama Nitu nga subulu nayebaka te ndomona kaka
Na monga la mona yango bina sepela komona ki non, basemeki baza gentil. Quand je dis basemeki bango nyonso tout parmi basemeki semeki moko. Semeki moko nda akomaki camarade ya cousine na ngai na mwana oyo nga nazalaki na ye. Mwana soki akepa ya semeki moni semeki azo poser mo ba question mwana pesa ne ba réponse apesa ba réponse. Mais quand on voit mwana aza déjà moi ça sakoli aza bébé te aza déjà jeune fille sakoli na déjà. Maman ni tout. Jeune fille asala likita kotonga ngana semeki na ngai. Cousine nga sala likita kotonga ngana semeki na ngai. Mais loko mabe na sali bango na mokili ezate, mwana na tango bote me mama na ya pesi nga ndoi, ko na bandi ko bokola ndoi na nga ko ya pe poto na ye na ndoi na ngai. Loko nga pe problème ko bota, na ya pesa ka pe batu te ke o azali mwana ndeko na nga pour moi c'est ma fille parce que abenga nga te ke o maman intel. Abenga nga toujours maman. Donc c'est ma fille na wana azali cousine na nga sœur na nga na ya na bango na poto. Na boya ko na bana bandeko na nga parce que bana bandeko na ngai propre to na famille mo polygamie to famille polygamie mama na papa nga baboti nga na zanga moko bandeko na mususu papa boti koto mama boti koto mais pourquoi na na mingi na cousine voilà pourquoi na meki cousine nga to na ye mama ni tout mwana nzoka kinda ko yebisa na semeki na nga lobi nga azaka mwana eta na saka na ngande mwana ya grande sœur na ye na mwana grande sœur na ye nenga za wana ye abota kate. Quand je dis grande sœur nanga wana apesa nga pendo ye azali grande sœur nanga mwana ya mama na ngai. Ye muto apesa ki nga ndoyi wana pona na famille mo compliqué polygamie côté papa, famille recomposée côté mama, famille recomposée donc famille nanga kaka compliqué. Mwana ki ko yebisa na semeki nanga lobi na yeke ndenge nazawa nazaka nanga mwana ete. Naza mwana ete, naza mwana grande sœur na ye, loko azaki na famille ya bien, yango wana mama nanga apesa ki ngai, apesa ki ye ndoyi ki nga naza ndoyi na ye. Bana naza muke ye muta boko linga na ndenge pe amiminga awa na poto me nazaka mwana ete. Et pourtant, ye moko mwasi la concerné, atikel me poko bisa mobile neke, waza mwana grande sœur, atikel kake, c'est ma fille, c'est mon enfant. Parce que soyez muke a boko li a kolisi ningo na ke mwana na ye. Aska même pour comme ça na mobile que mwana za mwana ndeko nanga non abaki na moni importance te ya ko bisika za mwana ndeko nanga pourquoi za mwana nanga za mwana nanga et puis na mona kinga moko bando bisa mwana batu ki za mwana ndeko nanga mwana ko sepela te ndenge nini mama alobaka na moi amwa ta musuna considérer ka été. C'est un peu ça na vanda ki nanga na garder silence cousine nanga yebi ke non za mwana ya grande sœur nanga eza problème teza likamu na biso ya kati ya famille. Maman ni tout mwana kinde pas semeki nanga kinde ko yebisa yeke amenga na poto parce que le kola abota kate boyo ka mwana yo ndazo ba ki ingratitude l'ingratitude est condamnable, la reconnaissance n'est pas de ce monde abi ya le kola abota kate mama nanga pesa ki nga yendoi yango wana abokola kanga pona aveugle batu bakanisaka ki naza mwana ye mais en réalité naza mwana ye te naza mwana grande sœur na ye loko azaki na vie ya bien na Congo kuna tout ça abeti pe na lisolo nyonso tu ke non papa na biso tozaki ne kuna na ndaku azaki ne mwasi musu babandi kobota bana ye lokola mona ka bota kana ye te yango wana tokimaki na biso to ye awa na poto akimika soni yango aye ana poto. Semeki abia bon ya solo wana donc semeki nde ba solo semeki mwana mwa semeki waza normal nzoka nde mwana ki ko bisa ba secret ya famille oyo il fallait ki pa ebima libanda po déjà ndenge baye na yo ndenge mama na kendaki na yo aboki na yo munda alobi oza mwana ye bozwi mikanda yo na ye kaka banda ko bapesi yo na ye komo ko kende ko beta basolani ngona pa ya semeki ye ba biso ke semeki za camarade ya mutu. Semeki za camarade te, semeki za na ba limite, bo se ki limite mna ki semeki ezaka semeki za camarade comme ça semeki na camarade te faut ba limite ki semeki surtout quand yo za mwana ndenge ni ko ma camarade ya ba semeki ya mama na yo ezala kata. Cousine wana entre temps pe souci na moi passe na motema jalousie na motema ke kaka ye kaka nenga za wana ye mutu bi monaka ako ye pe mutu ana bozwi ye mutu pa songa ka famille azala ka fia me mabota pe ezate ya mwana pe bapesa ka mwana oyo ako malikola mwana na ye moko boye abota te libala na ye kune kufa pona ni po abota kate yango wana akimaki na ye yango tokimaki to ye na biso nini to ye ana poto. Donc mwana na lobi ke mama na ye kine ana poto pour le kola bota kate yango ye na ye pona na poto abakasa kaza mwana yango kimi na Afrique bota la ingratitude bota la motema ba bato mokili finalement muto ko salisa su mutu te vraiment donc bato balinga su bato te
pona nini mabe soki eleki mutu soko asali bolamu pourquoi kozongiseleka mabe l'ingratitude pourquoi bato mokili baza baingrat mutu asali bolamu mama na yo ana Congo ana bana mosusu voyage ya pamba te ya moke kokenda tala kimbanzeka kendaka te mpo aza na moyen te mama oyo azwi ke mwana na ye alongoli na mboka Congo na ndako no ozolala climatiser ozofanda na vie ya bien alongoli na vie wana amemi na poto kaka mwana na ngai yo oke kobeta masolo bongo mpona fe mpona esala nini sikoyo ndenge baseki likopa mwana wana na cousine wana comme quoi que basala ndenge wana po babomela sœur wana libala bi mama Eliane cousine nanga na mwana nanga basali bo pasani babomela nga libala po so bakie kolo bakinga na botaka te mobali asa nini aboyanga tala niveau ya motema mabe eza na kati ya mokili botala niveau ya motema mabe bato bana ngo na sa moyo oyo l'ingratitude est condamnable soki moto sali bolamu soki sele bolamu yango na bato mosusu komona ozosala ba prière ozozwa te pona nini po otiki moto mona kati ya motema nyongama nzambe nga vuma muna sali boy mabeni nga na sali muto penza nga na sali bo mwono nga na sali bo mabeni nga na sali po sala nga bo kuzi na nga oyo nga na sali boy boy bakie kolela Bible lobi la malédiction sans cause n'a pas de fait malédiction avec cause ça na effet yo mwana mama oyo azwi oza mwana moke mama oyo abokoli yo ayino na kati ya mboka poto afuteli mama na biso ata santime moko te lelo okomi mwasi okomi mutu yo kanisi eske mama lekino avandi aza kolela na komona yo kozwa bolamu okozwa bolamu te parce que yo tubi mama lekino mbeli na mokongo yo ndo osali ye mabe mama no asali yo mabe moko te mama no avandi taki mwana komo kokondimisa makambo boye na belle famille na yeke non ya botaka te yango ayeki na nga kaka kimi na kongo kuna po abotaka te mobali ne azweli mbana bandiko bota sikoyo monani penza ke ye muta bota kate yango na zwanga ayaka ayenanga awa na benga kaika mama bokanisa ki abota est-ce que ça vraiment important bo yo moko pena no boti te na no balite yo yebita ko kelibala soka mabota moko ya pupu bala moko mwana ko bota za pasia ko bota za lipa nangu bate ezali grâce ezali kabo nzamba pesa kabato nzamba yemo kuta Bible abike Eve yo po bota fo mona passe boye bi ngoti ki mutu so ko fanda bala 1 année 2 ans 3 ans après 10 ans ko bota mais passe yo el bilaki mabe nzamba pesa ki Eve na kati ya jardin d'Eden yango ndela ndaka biso ti lelo yango babike malédiction avec cause za na effet Eve mutu abebisa mokili oyo Ada zaka innocent Eve abebisi mokili yango na nzamba lekela Eve mabe yango lelo to souffraka yango mona ke kokende kobota bana na 10 cm 1 cm 3 cm okende kobota mwana ezali panangu bate eza jeté nyoso nde mabe ya Eve ilanda biso yango na biki ingratitude eza mabe bande kobozaka baingra na mokili te soki moto asali bolamu zongisela ye ascenseur soki moto asali bolamu salela ye mpe bolamu nde ezalaka be motema esepelaka moto azwi yo mwana oza mwana moke abokoli yo okomi ntina age oyo okomi nango abokoli aza na esengo ke nazobokola mwana na ngai aloba kutu teke mwana ya na ngate mwana na ngai komo kosa motema mabe ya boy komo bokosala plan yo na cousine okende koloba ke donc bosali yango na cadre ke baboya ye pe baboyi ete bomonde eska bokufeli soni makanisa biso bato eza ya nzambe te bino bocheki programme ti bolobi nini mpo boza na zuwa na ye cousine zuwa na ndeko na ye c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce comme on est entourage na muto alobaka mabe pona yo. Ata zo sekisa yo, yebaki na motema na yo alinga kote. Ce comme moni muto akenda kaka kolobaka mabe na kombo na akende aza mabe yebaki ye monde aza mutu mabe. Muto ndengwana aza mutu ya ko s'approcher na yete. Muto ndengwana soko soka boni kabwana na ye penza na musika na yo. Pour un jour akoko salo mabe muto balingaka mabe na ye balobango na biso batute. Bambene okolo ba miso batute ke o mutu asabo et puis mabeni ni se wana sala kiyo mama na yo sali mabeni mama na yo na poto alongoli charge na pasi ya Congo ozate bano babotami awa la ukulelo le miel ana pasite ayebi petit déj ayebi yaourt ayebi non yo uti na mboka oyebi ke pa mama na biso kuna kolia eza pasi oyebi pa mama so kolia parce que mama na biso alia il faut mama nanga onana ndako mama leki nanga akanga mwa liboki amemela mama na fin de l'année tout moi mikola somela mama moi ba quiz pona bandeko nanga kuna balia bien yo yebi passe ya mokili oyebi passe parce que uti na Afrique bana babotami ana poto mingi bayebi na bango pasite parce que bakoli na kati ya biloko akolia mais yo moto uta na Afrique oyebi passe ya Afrique ndenge ezalaka comment olongo na passe wana balongolo na passe wana banda na Kinshasa ozola ndako za na climatiseur bakenda kotiko na classe bazo kende kotiko na classe na voiture
Maman na kozana tonga ki atiko na classe na voiture aya zungisio. Aboyi ko tika yo na Kinshasa ndoi nanga mwana nanga ba pesinga ko kena bokola. Ayo na oti na mboka poto wo. Na vana na ndoi nanga na bokola lobi abala apesa ngai pe bakoko. Yo wana uye awa. Na motema mabe osangani na cousine. Yo cousine, mutu aza na bandeko na ye. Abina boyi ko bengisa bandeko na ngai poto yoka na kapenza penza te. Yo na bengisa ki cousine na mona tata mwasi na nga. To vanda poto zo ki to yoka na kabien. Déjà mutu azi makanisa ko longola ona mboka. So batika ko kishasa ne ero ma exercice ko to déjà na makolo ti. Déjà ko kanisa mutu likanisa bola mo ezaka déjà bénédiction pa nzambe. Si déjà vani ko kanisa ka mutu bolam, eza déjà bénédiction. Si ko vani so kanisa mutu mabe eza malédiction. Bandeko, makanisa na biso eza nzambe te. Bible lobi ba ko bundisa bino ba ko longa bino te. Mwana kwa ki ko beta lisolo. Ki abota kana ete. Na nga mona ndeko na yeki ne kana nga awa kima ki shasa po. Bazola ki manda bota ki fa e mona neza pa na bota kate. Bandeko, baseka yo lelo baseka yo lobi mais on nzamba bonsi na bomo ina yo oyebi te makanisi na biso bato eza makanisi nzambe te nzamba za na mabongisi na ye na kopesa conseil Bible même si tu fais le bien continue à le faire n'enviez pas ceux qui font le mal. C'est vrai bato mokinde batinda ka baninga na mabe neti ya boy lisolo ninga na beti boy soki mutu ana posa ta musabe sa mwana ndeko na banina ba nga peta na besa mwana ndeko na nga ayo sala nga kama be o asali. C'est vrai mutu za ndeko na ye eza bato bazaba ingrat na mokili okoki kosalela ye nyonso okoki kosukole makolo ata olieba bolimbisa nga ata olie salite na ye sel na ye to kaka na ye akotikala kondima te soki mutu deja na mokili andimaka mutu na bolamu te ata osali ndenge nini akotikala kondima yo jamais et puis bato bandima bato te baingrat bango basalisaka te baingrat baza ndenge nini baingrat balingaka fo ozala au petit soin na ye bokipe bango bosala bango basalisaka bato te baingrat mutu azaka ingrat ayeba kopesa mutu kopo amai te mutu azaka ingrat ayeba koassiste mutu te mutu aza ingrat ayeba donc baingrat balingaka basala bango me bango basalelaka bato te nzambe ayeba confondre bato oyebi tika mokili eseka yo nzambe akobundela yo mwana kende kopesa kuna ti abotaka te bato baza koseka ye yango aya na nga po bato basala nini na poto bakanisaki ye abota nga na mwana ye te bandeko sœur wana anyongami motema be mama netu na na pasi ya motema kokoyeba te naza na pasi ya motema mwana nazwi mokie mama na ye explikaki ayebi mama na yebi bapaka ne wi mandoi na nga na bokola lobi mpe nabalisa apesa nga bakoko mama makambo mwana asali ngai me basala ye kaka bien bango baki bapeni na ya kotuka nga batuki ngai mama esengo etondi nga motema lisolo oyo mama tina betole lelo naza su na mawa te Bible bi bakobundisa bino bakolonga bino te mama nitu bango tokende kotonga epa ya semeki balobi nini mpo na botaka te yango nakimi Kongo ya koma mwana mama ndenge tozoba no boye mama nitu na ngai naza na mokumba mama na betelo ka lisolo yo yeba na betelo ka ko betela bato bana pasi ovandi quelque part batonga kayo bashinga ko mama nitu semeki na nga wana ayebisi yango na mobali na ngai mwasi na ozovanda mwasi na nga abotaka na ye te abi wana mama nitu na mobali na tovandi déjà 4 ans abi omoni te 4 ans yango abotaka te mwana abi abotaka te yo moni mwana ye te abi wana na kati ya koyeba te ngai asali basekret nyonso eza mwana ye te aza mwana yaya na ye mwana yaya na ye oyebi andeni abi mwana ye mo ayebisinga oyebi na ntango ayebisi mobali wana na mobali wana ko ayini na mwana yango mobali pa bombaki te aya avandisi mwasi avandisi mwana abi mwana yo ebandi ndenge nini okende koyebisa na petite sœur na ngaki yo oza mwana ya mama na yo oyo te mpona nini osali bongo mpona nini yo kanisaki so osali bongo ndenge na boyi mama na yo te mabota eza makambo nzambe singa naza na mwasi na botani bana misato tokabwana te tokabwana me bana na nga misato bazali naza na bana misato nazangi bana te oza mwana mabe parce que maman na atiki koyebisa nga ta mokolo mo te ke yo oza mwana ye te abombi yango na motema. Pourquoi? Parce qu'alingio ce n'est pas parce que yo aza na soni ki abotaka te parce que eza ne bolingo ndenga vivaka ndenga zano ata mokolo ko imaginer te koza mwana ye te na yebi yango te oke koloba na famille na nga na bandeko na nga po esala nini
na ye mwana na cousine mobali apesi ultimatum abi mwano na ndeko no ale dehors babima na ndako nanga nalingi bato songi na ndako nanga te babima na ndako nanga nalingi te okopona ubango ungai baza bana mabe mobala balukeli bango abi baza bana mabe ne komona bango na ndako nanga te mwasi atali kola te na sabi bana ta mobala ki avandisi cousine mabeni na sali ndeko nanga mwasi mwana tata mwasi nanga bana mama nanga bazali bana ya papa nanga bazana bite nakende na mwana tata mwasi nanga mabeni nga na sali yo komo kokende kotonga nga boye na mwana obokende babenini abi mama nitu na lela tina makima ya misu kwa ngesi libana ndeko bimande makila mobala yebisinga abi nazo peso fotita ato ebisenga te kaza mwana parce que oza mama malamu oza na bolingo yango boye ko ebisanga kaza mwana ndeko na yo otiki kaka kaza mwana na yo mama nakovanda ka boye lokola mwasi pe abosana na ye mabongo kobota ye baka suteka ndenge bafinga keke abota kate ayaki nanga ka po ba ye baka ki abota mama nzambe pa tika kabana na ete mwasi avanda un mois makambo msana rouge mafuta mbila yete deuxième mois mafuta mbila te mais lokola zaki na ngona mutu te moya kanisa ta boyeboye eza te ndenge ezalaka yuki mukongo pasi ayuki banyonyo esali pasi amoi baneno esanti evimi mwa mokebi te ndeke na hôpital bo bayebisi mama oza nango naza nango nini babi mama vous attendez un bébé abi un bébé non monsieur nga na bota kata bia mama basale échographie yango yo bébé na aza déjà 2 mois na libongo mwasi azongi abi bandeko nasa ndenge nini abi mama nakoma liboma mama netu nakoma liboma mobala zaki na musana bingi na bisizonga nanu ndako zonga nanu mobala azongi mobala lobi nini mama abi papa tala nakende kopita tala échographie bini papa tala mobala bia po mobala sibili bumbu mobala pesi libumbu ba bizu abi nanga soso dans 2 semaines azonga 2 semaines ata bazozonga na bébé na limoko kisi nini 3 mois mobali ya telemeli pe mosa bi ngai mwana na yo oyo na leki no fo babi mananda kunanga bakende nalingi bango awa te nalingi te na boyi fo babi mabakende mosa habite papa to benga na bango te omoni banguna na biso bato basaka biso mabe il faut kolukela bango liwa te fo bakufa te bazala na bomoi batali ba mwa ndenge nzamba pambola kabiso mama bango moko mutu basalaki kolonda ku mabe abenga na bango te balobi te bolingo oyo ezeloko mususu abengani bango na ndako te malgré mobala yebisa benga na bango ya tali mwana onazu muke na bokoli mwana na ngai na benga na nazokoka te na benga na mwana mama akobenga na mwana na koki yango te mama akovanda libumba ndi kovinda libumba komi 6 mois cousine atala bonga libumba vimi mwana mama bakanga biloko mama nitu bango moko babima bakenda na benga na bango te bakanga biloko bango moko babima bakenda pona nini soni abi mama nanu pe na kiti te nde na beteli lisolo nazana na mokumba na boti nanu te me na kobota mwana na ngai parce que mwana na ngai aza bien mwana na ngai aza en bonne santé yango mama na beteli lisolo obetela basi nyonso baza ya kolemba basi nyonso baza kofingama mama makambo kobota ezalaka kala bato ya libanda bazofinga lelo koma bato ya propre famille na yo moko botaka te bazofinga yo etala ye kuna botaka te oyo ezalaka makambo bato ya quartier bakokofinga bato ya libanda me propre famille na yo moko baza kofinga ta kuna botaka te botala mwana mabe yo ki kosala camarade semeki yo bakenda kosala na ye camarade na bana wana na kuza se bango camarade mais tango bana na bakimaki na ndako basalaki nini bakenda kuna bakendo vanda te bake wapi na vie ya foyer babengani bango te kolo ndako mwasi abengani bango te mobali ndemsa bobima bokende mais mwasi aza ko défendre habité na bokoli bango baza mike wana aza mwana na ngai ata mobali habité na linga bato sungi pembeni na ngai te surtout tanga mo su mukumba abi na mukumba oza nango bakendo beta lisolo bato nso bakomona ka tsiko sani oboti mama bango moko basimi nzela mama nitu na mwana ngo mandoi na ngai na cousine nga bango basimi nzela bakimaka te baki nzambe alongola bato musu pembeni mutu akoza pembeni azosala mabe nzambe abine na koekarte yo na mutu mabe mutu musu bokoza bozalaki na ye omukaki mutu lelo mo esali boza su te ta musu za nzambe abo mabe komela yo alongoli mutu la pembeni no makambo na vito regietaka na mutu bolamu epolaka te si tu fais le bien continue à le faire tala ndenge ayaki na ye mwana wana ayebisa ta mutu te kaza mwana ye te mwana na kopiolola na songi na ye moko mutu kende kobeta masolo nzambe pa tika bana ye te aza na mokumba bi mama Eliane mokumba komi ya 7 mois mwana nanga kala ta kosala nini akobotama nga pe nakoma mama ya bomoni vili ndenge ezali
bomoni vinenge ezali trop parler peut tuer mundela loba koloba mingi eza mabe ata yo yebi secret famille nyonso ezaka na secret nango famille nyonso eza na secret nango ata oyebi secret ezaka okende kobimisama libanda mpona nini mpo efuta yo nini moto asalaka bolamu liboko epesaka basakanaka nango te moto oyo asalaka bolamu nzambe atikaka ye te nzambe atikaka ye te c'est vrai akiserabi c'est vrai mama ndenge na problème akobota libala na nga liboso kofi mpona kobota navandi na bala mpenza voile pilo na sala vraiment na sultan kuna na Congo mama oyo bakende na Congo bayebi Hotel Sultan bayebi yango na sala maisha munene mobali mpe moto amalonga ndombo bi mbali na biso Afrique so aza na mbongo aza na mbongo mobali mpe moto amalonga me makambo akobota oka mobali atali mwasi azobota te ake kozwa libanda aboti na mwasi mosusu alors ebimi ke nani infertilité eza pa epa na ye ke ye moto akopesa bana te me tala ntango aye poto kovanda na mobali 4 ans après ntango mosusu nzambe apesi mpo batuke na bana wana ntango mosusu nzambe apongosi maya miso ne mpo babandi koseka ayi mama nitu zembe eza ya 7 mois kala te na kosala nini na kobota yango yo moto oza ingrat moto soki avandi so na ndako pesa ye respect moto soki apesi yo ya kolia kopesa yo komela pesa ye respect moto soki akabeli yo 1 euro pesa ye respect sambela mpona eloba nzambe ebakisela ye soki oza ingrat to ingrat yango mona kaka nga na ozwa boye te nga vi na nga boye yo lelisi baninga yo mpo okolela ndenge olelisi baninga yo mwana na yo cousine bolelisi ndeko na bino mwana yo lelisi mama na yo mama leki no tokobenge ka mama po alekuti babenge mama leki te yo lelisi ye yo cousine olelisi cousine na yo mpe okolela mama olingo linga tokolela yo koma kaka ngai nzambe abosaninga nzambe azoyokanga te na osambela bible elobi nini bozwaka te mpo boyebi kosenga te po boyebi kosenga te avant kosenga nzambe avant koba nzambe pambolanga pesanga ovandi osala examen de conscience obita lobi ngai yo mabeni nasala na vie ngai nasala bo avant okende kosenga nzambe bolimbisi nzambe ozomona ye te senga na bolimbisi na moto oyo osali mabe mo moto osali mabe moto oyo olelisaki osenga na bolimbisi oye na makolo na yo oki kolela limbisa ngai nazalaki fautif nasalaki bo nasala sikoyo likambo na ekomeli bino te me ekokomela bino kaka parce que malédiction avec cause eza na effet nyonso efutamaka awa tosala mabe tokofuta awa tosala malamu tokofuta awa masona kiango beta bino lelo yango wana pona lelo tosukisi awa kande na lobaka ki Dieu vous bénisse, God bless you tata nzambe kalusa komuna oyo eza liteya eza mateya ya bato papa bilobaloba okende kolobaloba eza liteya na bato koloba mingi oyo eza liteya na bato ya jalousie bato ya zuwa bato ya kento yango bomonaka bato mosusu bokonda na bato mosusu ye mongo nde bato baliaka yango te eza ya kisi eza mbongo ya kisi te ayebi telema bato baza baingra yango ani kokaba su mbongo nete mpo ayebi ata akabi mbongo na ye lobi bokofuta ye kaka mabe ata asalisili bokofute kaka mabe yango bato mosusu bakoma balinga onyeso mbongo na bango na bato te balinga so osalisa bato te mpona nini mpona bato bakomportema lokola babino oyo bomoni natangi bakombo te natangi bakombo te parce que sœur wana bakili nanga maman ilele kotanga kombo moko te lobaka likambo nanga me kombo kotanga te bomoni natangi kombo ya motu te ni ya mwana ni ya sœur ni ya cousine natangi te parce que elle m'a interdit de le faire ya bomoni natangi te mabe tosalaka ana sa moi efutamaka ana sa moi bolamu mpe efutama mpe kaka na se ya moi mpona lelo tosukisi wana ndeko yo kotala émission oyo soki oza na moto bazotuka oyo baza koseka abotaka te mobali aboya ye parce que abotaka te wi mobali akokoboya mpo lelo oboti te melobi mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi yanga boki banzembo bayemba be bapamba te mai ya miso ebande kotanga nyonso ozolela kaka ozolela mai ya miso otanga nzambe yanga mokolo nini nzambe naleli lokola ana nzambe naleleli yo nzambe mai ya miso esilinga mai ya miso ekomi mai ya miso mai ya elongo ekomi makila ebimangala ya miso oza kolela nzambe bafingi ngai nzambe basali nga boye mai ya miso na yo ndeko na ngai ozolela un jour ekokoma mai ya komela maya miso un jour comme maya komel tika batuka yo tika bafinga yo tika bamona yo lokopamba lelo me yo conseil na kopesa kangamani na nzambe linga nzambe kende komibomba la sama kona nzambe na se ya mapapu ya nzambe mibomba bata makuna peza
tango nyonso tala esika outi esika outi pasi outi nango omoni na yo na libumu na mona kobota bokende na se ya makolo nzambe tata bosala nini bobatama wana po banguna basala nini bakufa soni banguna bakwasa nini balonga bino te banguna bakwakomona bino te mpo na lelo tosukisi wana nzambe ndi peleshenel bana betu bons bye bye